Landry japonais porte-parole topé danseuse ya quartier latin bakuti ye azokolia matiti na fulu na terrasse balobi mutu ebouge ekola abeli liboma mama na ye aleli yoka mama ye ndenge azolela. Bongo siko les gens ndanga comme na mutu na yebo lokola nini mwana wako mko tambo na se nakata tena tatu ya mabele to pokala mabele papa eza nini kota profe mosi lokola ngai siko na kosuka wapi nana mopali te apara ya kufa katika kanga moka febre bokola mwana ngai bokela na mawa boluka nini bokosala kwa na mwana ngai papa nazo kokate pasi. Et pesi pasi bande kumakambu ya Buena Congo démocratique à suivre cette émission mesdames et messieurs. Delvis El Salsero, le roi de salsa, la rumba salsa, azalaki bongo invité na Sénat français, babenga ki na dîner à Sénat français pour yako agrémenter soirée wana liboso ya ba sénateur français ye asali bongo ba acapella eke kitoko mingi oyebi Delvis El Salsero te bokoye ba ya nani kaka na émission ya lelo. Oyo moko ya ba imposteur na kombo ya Apollinaire Landu bakwela basali bongo na Cyprien Poiti bango baye ko ata bilamba ya basango babimaka lokola basango ezali kosala mabongo na diocèse ya Kisantu na province ya Bakongo mingi na doyene ya Kimwenza. Faites attention. Liwa ya mama na biso Louis Tambwe ya 44 ans na mwana na ye Deborah epesi pasi ya kosakana te bakufi nini toyesaki bino tokozonga to expliquer bino bakufi nini tozima précision muke yoka ndeko ndenga zo expliquer liwa na bango ewuti wapi likambo akokamwa bandeko mama Louise azalaki na problème na semeki na ye na mwasi ya grand frère na ye bazalaki na problème. Sikoyo mwasi ya grand frère na ye abandaki kotambola malamu te na kati ya libala. Aza femme mariée mais azalaki na makangu quelque part. Bon, sœur Louise azalaki pe bien na semeki na ye. Le développement de cette émission mesdames et messieurs. Na prometaki bino tokozonga toya kosolola en ce qui concerne liwa ya maman na biso Louise Tambwe wasini na 44 ans na mwana na ye Deborah ya 23 ans olo bayiba kufaki bongo na gaz toxique pardon charbon bomaki bango soki pe gaz na baki tokoya to pesa bino vérité ya solo bakufi pona nini yango tozongi lelo bokoyeba. C'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Nek boy na sommaire wana histoire yango ezali nini eloko nini esali ke bango ba kufaye na mwana na ye est-ce qu'il y a problème familial yango tokobeta lisolo lelo kaka nde bolani na sommaire wana. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokole télévision bisika nyonso tubozwami merci na confiance pe fidélité oyo bopesaka na programme oyo epai wapi biso na bino toyaka kokutana mpona tosolola makambo zoleka bongo na communauté na biso africaine en général particulièrement ya biso batu ya mangala kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek tozo ko rappeler na bino ke DV Loterie ezo continuer ko betama na studio Provision photo et son en collaboration na radio lokole télévision bande konos ko babeta ki déjà o ba retirana nous rechino banga submission tebo le ka kozo ba rechino bin o ba zo pe déjà reçu ça va pas tout chose de la ka ba résultat et bima o opena no abeti te ne ko kena lumbango na Yoville mabele mame na Rally Street numéro 7 na studio Provision Provision Studio, oui, et pas ya ndeko na biso akuli obeta kuna patu ebele ba gagner ba kende bongo na Amerika. Voilà, o pena obetite kende na lombangu panza message oyo. Ndenge tolobaki to kobeta lisolo ma vali solo tika to beta bino moi to pesa bino information muke obo ki bongo na sommaire pesi pasi. Boso ko loba benga ngai makambu ya Vertus ki amangwana nenga kufi zo blango ndenge ni na tozela membre moko ya famille ya Vercus Kiamanga na akoleka officiellement na radio lokole pona ko annoncer bino
les jours officiels bon c'est que ça et puis nungu ezali na kati ya famille oyo banda déjà moi kala opposition ça entre mutu ane ko vana na Vercus mama Kiriza na bana Vercus au conflit banda kala tukoyamba moko na bango a ko expliquer bino makambo oyo qu'est-ce qui se passe au juste. Alerte na diocèse ya Kisantu précisément na doyenné ya Kimwenza. Balobi y a 2 imposteurs. Ndeko papa zwa ki tivanda yoka information. Awa biso to lobaka so to loba to lingaka soko si kota l'émission radio lokole otikara na quelque chose au simba. Yango za rafa to beta lisoto pesa ka information o ezo leka parce que ça na bande comme ça ya tala ka radio lokole. Azwa ça kota la télévision te azwa temps ya kota ba news te ma yebiki awa pe na radio lokole to pesa ka ba news moi muke o ya mboka pona ko rafraîchir ko garder bino na à la une ko a brancher la une makambezo leka na mboka na biso pour la déphaser te. Je disais que na diocèse ya Kisantu 2 imposteurs monsieur Apollinaire Landu Bakwela na Cyprien Pouati bande ko wana mibale ba se faire comme ba prêtre bazola taper ba bilamba ba prêtre parce que mikolo et comment lamba ya prêtre muna sokolata na ye arrête lamba sango sans pour autant za la sango kala ba yi catholique autant ba okende pour la lamba ya sango et lamba ya lokumu il faut la pena sango mais si ko n'importe qui a comme ne kolata bilamba ya sango ka ndengo wana d'ailleurs botale kutu tangu na ba obsèque ya cardinal Mosengo zalaki bakanga quelques imposteurs 10 ou 12 comme ça bango bazalaki na banzambala ya basango ba robe ya basango mais baza basango te et pesi pasi e kambwana esala mapebongo na diocèse ya Kisantu yango wana Monseigneur archevêque ya Kisantu abendi bana Kisantu matoi pampangi na mundu ya Kisantu bapangi na betu ya Kisantu surtout ya doyenné ya Kimwenza bogomona un certain monsieur Apollinaire Landu autre hôtel abnou ma image botala wana yena Cyprien Pouati ba on se fait comme si basango basala ba activité basango ba yek bangote. Suivez plutôt cet élément, nous allons vous retrouver juste après Bolanda. Alerte na diocèse ya Kisantu wana précisément na doyenné ya Kimwenza bosala attention bandeko bali komona surtout komona ye Apollinaire Landu Bakwela mususu Cyprien il était invité na Sénat comme ça lokola batata la belo lokola basango bazokata loba basango bakenda kana ba paroisse kosala ba messe en fait ko réunir ba jeune ko ba mwanzambe or bazali bongo basango te diocèse ya Kisantu ezo reconnaître bango te bakulisa bango bonganga te balobi bosala attention surtout na diocèse ya Kimwenza. Bon, ça viendra. Hein? Ayembaki, oh, bazaki pena na papa Badadjou. Hein? Voilà, votre reportage, oh, Bogoyeba, Delvis Salcero, yé azarna ni de quoi il est capable. T'as vieux beaucoup l'andima, c'est que c'est bien. Mais donc, c'est peu l'ipona yé, na Sénat américain, aïe. Landa imajo. Alanga nzembo munene azalaka bongo na mboka France précisément na Paris na kombo ya Delvis El Sacero ngana bengaka ye bongo le roi de salsa ye azalaki invité na Sénat français pona agrimenter bango na dîner bazalaki nango o ayebi Delvis te soki otali ye asala featuring na papa ye mwana nzembo etaleli ye pe na papa ya Badadjou bazalaki la featuring bango somi sato wana yibende bazali komona wana Delvis El Sacero na fête ya Sénat français babengisaki esaliki esengo mingi. Cela prouve que musique na biso quand même ezolongo na ghetto toyoka ambiance ndenge ezalaki na Sénat ndenge babengisaki na Sénat ye wana Sénat bomoni azokoloba zu parole en fait na Sénat na concrété mais ezalaki manifestation ya Sénat baboki baartiste oyo baaclimenter bapremier comme étant artiste à salsa a agrémenté et ça dit quand même et sengo mingi et PC sengo pour la musique na biso ya Congo. Voilà, suivez un peu ce qui a été moi ambiance moquée la Sénat de Bodozo. La palma
Io sono in cielo, Voilà, ça c'est d'Elvis El Sacero. El Sacero au Sénat de France. Voilà, donc honorable sénateur Bazo Golia, Bazo Gomela, Elvis El Sacero, le roi de salsa. Bazo Goyemela Bango. Merci à toi, Delphis. Voilà, tout pour ma casse. C'est pas Guantanama, c'est White Wine. White Wine, White Wine. Là, on a les gens qui veulent me voir, me contacter. Et à la vice-présidente, Madame Claire, qui est là. Mais pourquoi pas le président, notre président qui est là, du Sénat. Delvis El Sacero au Sénat de Paris. Et donc le président du Sénat. Merci. Son excellence. Merci. Vive la musique congolaise. Je vous demande d'applaudir M. Sacero, vous pouvez retrouver sur YouTube. Vive la musique Je vous congolaise. conseille d'aller le voir, il y a des vidéos fantastiques. Et nous allons gentiment débarrasser vos tables pour laisser place à... Non, non, ils ont des travaux à faire, c'est grand, ils ne sont pas là pour s'occuper des travaux, donc quelques discours et quelques... N'est-ce pas, Madame la Présidente? Absolument. Donc je vous remets le micro, on va débarrasser gentiment. Voilà, merci à toi, Delvis El Sacero, pour votre participation au Sénat de France. Lisolo ya mama Louise Tambwe na mwana na ye Deborah epesi pasi ya kosakana te bande kotolakisaki bino na ebandela topesaki news ke mama moko na Anvers précisément en fait mama moko na Belgique précisément na Anvers bakutaki bango bakufi ye na mwana na ye balobi ezalaki ba gaz toxique ba charbon et consort mais après vérification to prometaki no to kozonga to expliquer bino qu'est-ce qui s'est passé. Oui, c'est vrai que to zongi tozu belema au travers quelqu'un mopandi sango moko ya lobi asolaki na famille proche famille ya maman na biso Louise Tambwe ba yebisi qu'est-ce qui s'est passé. Il paraît c'est mec qui na yende abomisier tozo pas savoir une information on a ma réserve mais to liko lo ba mingi te biso mo bolanda interview o to salaki na mopandi sango oyo azo expliquer comment est-ce que bandeko ya maman Louise Tambwe a expliqué. Il paraît que tout ce mec qui n'a wana, ce mec qui n'a yé, enfin ce mec qui est maman Louise Tambwe, mutabomisi yé. Abanda iko benga kutu ba journée bana kala maman Louise Tambwe ke bo sala nga émission na expliquer comment est-ce que ce mec qui n'a ngai azoko menacer ngai pona nini pona kanga ki na ba message ya mobali mususu. Na lagisaki ya na ngai sopeleki na ngai liba na bango ekufa tango liba de kufi ndeko ya Louise Tambwe mama ya kufi ndeko na yake kobala mwashi mususu ya jiba pota mwashi wana ache na Facebook. Alors ce mec na ya kala a sepelite ya ngwa tnaki ba bandi ba bomaye ba bomiye ba pelisi moto batie ba charbon potango police ye et ça les investigation ba lobi zaki ba kufi na ba toxique. Charbon de bongo milinga wana. C'est vrai ou c'est faux? Na lingi papa, joa kiti fanda. Mama, joa ebonga fanda, so te fanda tap, so fanda na tabureto na tapi. Yoka. Bino batu bolinga ba divorce ya pamba. Et comme fréquent même na Congo hein. Et comme difficile batu ba balani ba la 5 ans de mariage, to 10 ans de mariage. Ne to bane ko mona ba mama na biso ya kala. Ba mama sa ki ba mariage belé. Oh maman combien? Ah, tu as 30 ans de mariage. Ah, et comme difficile, biso ba jeune. Pour na nini? Vie pressée. Ozana mobali. Mobali, mikola ba possibilité zate. O lignozo mingi. Vie pressée. Osombela, ba mona peyo. O roulo a carrosse. Osomona ba ninga ba otamba biso na ngote po ani. Yango zo créer kama kambo oyo.
tota nanu ndenge ndeko expliquer liwa ya mama Louise Tambwe na mwana Deborah ezalaki ndenge ni pesi pasi bandeko. On vous signale que mama Louise Tambwe a kufi bongo na 44 ans et mwana Deborah a kufi bongo na 23 ans pesi pasi. Toi nanu interview oyo histoire mobimba ndenge mama Louise a kufi. Et bon dozonga susu. Suivez ça d'abord. Lisolo ya mama Louise Tambwe mwasi ya 44 ans na mwana na ye Deborah ya 23 ans bakufa kibongo to betela kibino déjà na émission de to pesa kibino annonce to espérer notre koya to zonga lisusu to expliquer bino soki ya solo bakufa ki na nini parce que d'une manière officielle police ya Belgique balobaye ke bakufa ki na ba toxique ba gaz et consort mais officieusement de komoko azali pe mopandisango yazali communicateur asali ba investigation na ye yango andimi moko yaka na radio lokole ko na radio lokole ko expliquer biso tozui to emprunter explication na ye azali bongo ndeko prophétesse Deborah et surtout que mwana akufi baza komono mona ye et pesaki pasi par lui azui na ba source sur na famille ya maman na biso Louise Tambwe makambo o balobi awa il paraît bazalaki na conflit ndenge boki na sommet kuna ye na semek na qu'est-ce qui s'est passé l'histoire ngoza ndenge nini toyokana maman prophétesse Deborah ndenge a expliquer puis tokozonga pour na continuer. Suivez un peu intervention ya maman prophétesse Deborah, suivez ça. Kombo ya Louise Tambwe. Sœur Louise Tambwe aza mama ya bana misatu 3 filles. Likambo akokamwa bandeko mama Louise azalaki na problème na semeki na ye na mwasi ya grand frère na ye bazalaki na problème. Sikoyo mwasi ya grand frère na ye abandaki kotambola malamu te na kati ya libala. Aza femme mariée mais azalaki na makangu quelque part. Bon, sœur Louise azalaki pe bien na semeki na ye. Et kosala make mama Louise akangi semeki na ye na conversation ya makangu. Ba preuve ezalaki, ba audio, ba écrit, makambo bele na kata telefone ya semeki na ye. Mama Louise pe na bolingo ya ndeko ne ya mobali abombi sekelete ayebisi ndeko na ye puisque semeki na ye wana na libala banda ko vanda bien ta maltraita ka grand frère ya mama Louise ko swana ko fingana ko bengana ye na ndako makambo ebele ka ya mabenzo ka mwasi asalinga ya koso moi na bolingo mwasa ko matata ben politesse abanga mobali te quelque part assez alingi. Pour ceux qui mwasi aza bolinga mobali na ye akozala na soumission ndenge Bible sengi na biso. Mwasi faza na soumission et pas ya mobali na ye. Soko moni mwasi azangi soumission c'est quelque part et loko moko ezo marcher bien te. Mama Louise asolaki na grand frère na ye basoli kande zaka grand frère na petit frère na petit sœur basololi zoka grand frère pas monaki par rapport ya mwasi ba politesse na ye ba comportement na ye vis-à-vis na ye grand frère pe alingaki na ye pe mwasi mususu donc ça couple moko ya ba problème. Yango tanfa na lobaka ke non na kati ya libala bokomona ba couple mususu na kati ya libala bavandi esika moko zoka bolingo ezalaka lisusu te bolingo si ekufa. Tango nyonso na lobaka bokeba na communauté na biso ba crime ezosalama mingi ba crime esalama jour au jour na Congo na poto na Afrique du Sud partout donc i congolais okomi rwandais ou des rwandaises. Na continuer li solo. Et ça li pasi grand frère ya mama Louise asali mimike alingaki na ye fille mususu. Tanga alingi fille mususu famille pe zalaki pe d'accord na ye puisque moi ça libala bakangi na bakindumba infidélité marebele ya mabe. Et ko salama tango grand frère alingi moi si mususu mama Louise azui semeki na bango asika a poster ye na Facebook. Tant maman Louise a posté kaka na Facebook. C'est meki na ye wana mususu wana mwasa libala ya kala wana moni Louise. Donc yo ozui makambo kangaki nga ba conversation kanga na mobulu
oki olakisi grand frère na yo sikoyo grand frère na azwi mwasi mosusu yo nga na olakisa yo donc nde na oloba na bino mama Louise azalaki na kati ya bamenance ye na semeki na ye wana koswana kofingana semeki na alobi na obomisa yo moni bamenance place ebandaki nde mwana mama Louise ya mibale Deborah po mama Louise aza na mwana ya liboso ya mibale Deborah na ya suka aza na 9 ans. Allez, Deborah pe akotaki na mwa discussion alobi oh poni yo ba mama nanga ko boma epo na nini poni ba menace pa mama nanga donc mama zaki na ba menace de mort na nanga zo menace de mort eza c'est meki na ye moi si ya grand frère na ye abane ko menacer ye ke na oboma moi so mutu de alobi ke na oboma asa bomi yo déjà siko na côté na yo il faut poser la mayele pour s'aimer qui n'a pas de quoi na mama Louise aibi na mama Louise kwenti ko aibi ki entrer dans la raboyer couloir et dans la raboyer toilette dans la raboyer ba chambre dans la raboyer mama Louise dans la awa bana la awa po abane ko na ndako aibi ndako mama Louise très bien likamba ko kama Louise abika na butu moko boya lali na ena bana allez c'est mec qui n'a tinda ki ba criminel afutaki ba criminel mbongo ba criminel bakoti na ndaku ba fina mama Louise Kingo ba super mwana epe Deborah ba fini e Kingo eza possible bomoni maître oya bomara mwasi voilà tokatana wana to continue audio to sala mo analyse ndenge prophétesse Deborah lobi seme ki ya mama Tambwe Louise atindaki babandi ba koti ba fini Kingo ba égorger bon en fait ba étrangler bango Kingo et puis ba c'est ba makala wana pesa loka ba toxique pour policier yé amona yokola ba kufuna toxique wana ebiti bon moi je me demande est-ce que maman Louise ndenge ba yoki wana d'après histoire ndenge ndeko beta que azalaka na mobali na ye d'abord azana bana misatu moko ya liboso mona ki bomoni pe na photo wana ya suka bomoni na photo oya kufinde Deborah bato wana bayaki na butu to bayaki na moi bayaki wa soki na butu mobali ya mama Louise azalaki wapi alala na ndaku te akendaki musala to azalaki na zongi te bon bande kwa ya Deborah mususu to bana na ye mususu bazalaki wapi oya muke alaki wapi oya muke wana ala sensé oya muke wana suka alaki sensé aza esika mona mama na bango bo babomaki ete pona nini est-ce que c'est vrai atakutu makamba gazango c'est que ça makamba gazango ya muke akufaki te pona donc c'est que ça veut dire que bala musuba bilwana papa na bango bagenda quelque part on n'a pas de précision ndeko na vraie version ko benga biso pe oleka o expliquer to mon a prophétesse Deborah a sala ngo allusion a comparant la histoire ya Marie oyo ba tekaka ba kabelo nde ba bumbaki pa mbale ba goroja ki e consobe wana bana bana ko mona ya Marie bana basaki pa intervention mais oyo ba kufu bango mbale na ndako saleka bango mbale to misupu bazalaki to continue audio na Londres ti a moi ça ba teka ba kabelo biso mona ki publication maître au mwana bandal akangaki mwasi ne kacha bomi abwaki na seza possible souffle mutu ezala mukuse bakozela mbaka bakanyoka elamba na Kingo ka robena munoko pe mekeo katani okufi hein mama Louise ba bomi na kata ndaku na ye ba criminel bakotaki ba fini Kingo na mwana e Deborah pou tango bamoni ki bakufi bazwi mbabula ya makala o batiaka soki na poto kuno bayitaka soki wapona mwani ni ekota chaleur na ndako soki malili ezali ba criminel bayaki déjà bien préparé batie wana ale basimi nzela bake bakangi mpe ndako mpe très bien ale tango police ya belge asali banquete taka police ya belge akuti makale bande kopela moto alobini bakufi na étouffement nzoki ezalaki nango crime semeki na ye mutu abomi ye mpo bande komenaseke nga na oboma yo ayebaki deja ndako na ye bien botala niveau congolais akomi koboma tozonga sikoyo na histoire ya Lydie na Niclette. Voilà, histoire à Lilina Niclette là, il y a aussi beaucoup qui ont déjà quelque part wana balobi que
Maman Louise Tambwe abana ekutu kobenga ba journaliste consort ke na menace mec na ngombe na senga bomangai boya kosala nge mission pour expliquer makambo na monaki mais ba journaliste ya Belgique ba quitté je ne sais pas pourquoi ba tinde so audio ngo pe so kana bien te mo ko audio ngo de Maman Louise o akufi azoloba azo expliquer makambo ya ba journaliste et so kana bien te to chango no sotembo yo parce que déjà c'est comme si Maman Louise abandai komona menace liwe bande oya abandai ko nga alerter mais alenga mon na média ba ta média ba essayer faut si on a famille mais pour une qui police peut-être il va apporter un petit plus est-ce que mobile na ba ki makambo oh on ne sait pas je veux peu Maman Louise yimo ndra oloba Papa natini leo odio moko oyo na ba photo oyo mobali na ye oyo photo mususu. Voilà. Nayebisaka bino biso na radio lokole soki tozwi information epai ya mutu totikaka ndenge wana tokendaka bongo tina source boyoki voice wana bomesala koyoka yango ya mama prophétesse Deborah ye aza moko ya ba communicateur congolais communauté na biso congolaise azalaka bongo na Afrique du Sud précisément na Johannesburg boyoka ba voice na mingi ye abeteli biso histoire d'après abi mutu proche nde abeteli yango. Alors biso avant de diffuser le koto lingra kozwa permission to tie voice wana meto luka ki ye moko to solo ina mama Deborah prophétesse Deborah a expliqué biso yazu histoire wana wipe parce que officiellement police belge alobaki ke ba kufina ba toxique milinge bombango ba gaz et consort mais ye abeti solo na ndenga communauté to solo la kinaye boyoka mitno to tunaki ba biano naye ezalaki nini. Suivez ça et puis on va revenir pour conclure cette émission. Suivez. Mama Deborah, mbote na yo prophétesse. Mbote papa na ngai. To landi voice na yo expliquer biso comment est-ce que Deborah moi na biso à 23 ans na maman na ya 44 maman Louise Tambwe ba kufi est-ce que makambo bi wana source nango eza sûr to ya sûreté que c'est pas expliquer biso bena wana nango vraiment eza sûr problème ezali omoni problème ya l'état ndenge asali bainvestigation na ye kuna na Belgique kuna baketi na ye asali bayebisi biso ke eza gaz moto ebomi eza nango lokuta eza vraiment lokuta mpo mama na biso azalaki menace ntango awuti Congo oyo aza na ONG na ye na Congo afungolaki mpona kosunga baorphelin na baorpheline omonika ndenge bato poto mingi basalaka lisungi na bato ya Congo aza nango makoki na ye ndenge baexplike nga ye moko aza orpheline de père et de mère amoni ke asouffra mpe na vie na ye mpe mingi amoni ke azalaki na poto na Belgique nzambe apesi ye makoki alobi te so nasala ONG bon avant ya voyager azalaki na problème na semeki na ye mwasi ya grand frère na ye propre azalaka mpe kuna na Belgique siko mwasi ya grand frère na ye bazalaki mpela bien basolaka bien masolo ya kati eye kosalama nini akangi mwasi ya grand frère na ye na conversation ya motango mobali lisusu mama biso bandeki kobondela kutu bajournaliste mosu akota bi pardon ta likambo ezabo akose basalela émission baexpose semeki na ye na public na bamenace azosala ye bajournaliste baboyaki famille eyebi meloko ya déjà l'état ya Belgique apiblie kende bakufi na gaz baosala nini
nini mais na source makambo azalaki mena si bameme tobaboma na semeki na ye semeki yango mpe aza même ville même quartier na ye na Belgique kuna baza na Belgique na ye na Anvers oui baza na Anvers est-ce que sikoyo est-ce que Maman Louise azalaki femme seule bazalaki na mobali azalaki na mbasi ko bato mosusu balobi ke no mobali bitabomisi o mbanda mobali no eza mobali azwaki makangu te mais asolaki nde na semeki na ye mobali angani te asolaki nde na semeki na ye semeki na ye nani mwasi ya grand frère na ye est-ce que semeki yango moto abomisi Maman Louise est-ce que bapesi bino kombo na ye te semeki yango bon semeki yango yaona lobaki nakosala susu nakosala deuxième émission nakotia na baaudio oyo ndenge Maman Louise azobondela bajournaliste mosusu kino badefendre ye nde azozo bamenase epa semeki wana voilà merci beaucoup tokotia kombo ya nani ya semeki na ye wana fo azala publie papa fo azala publie ifo azala publie fo moto nyonso bamona ye. Voilà, merci beaucoup Motanza Mema prophétesse Deborah likama bakseli bon likama bakseli ka ke no nazolo baka ke tango makambo esama na communauté papa eza mabe eza soni surtout na communauté na biso oyo ekomi osoni na monguna ka fo boma ye tango bomeski remplacer lisusu bato lisusu non eza malamu te biloko efesila na kata communauté etaki bapandisango ndenge boza wana vraiment biloko fo kobetela yango sete eza mabe nkoboma Maman Louise Nathalie na Facebook na ye Nathalie na bana na ye na mwana ya moki ya nefa atikali ka boya keka boyika na likuwa lisano eza bien te biloko fo na communauté fo esila vraiment trop c'est trop to perdre combien de personnes na kata communauté na biso oyo bakufake babeli te mais akufika babomi kaka non eleki papa fo biloko fo esila na kata communauté. Voilà, là, je crois, Bolandi interview, il y a prophétesse Deborah, qui a expliqué qu'il y a une information na place sur la famille à Maman Nabiso Tambwe Louise. Bon, il va pécier, mais tu as juste dans les détails. Mbalo so toye, tu peux le combat mutabomi.